Congo aux Congolais, debout Congolais, dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés. Et pour les bons, Balobi, et pour les bons, pas pour les mauvais, pas pour les traîtres, pas pour les collabos. Mais cette fois-ci, c'est pour les bons. Prenons la plus belle élan dans la paix. Dans la paix. Alors, comme nous voulons la paix, il faut qu'on fasse la guerre. Rien que la guerre. Opération Jeanne d'Arc, opération Sauvons les Congo. Matondo na bakongomani. Matondo, yenge na bakongomani. Ntangu zifueni. Révolution. Ezui, Kabouya l'homme puissant, ezui, et Mabé. Merci de fidèle abonné à Océan du Congo. Merci encore une fois la belle de l'émission du début jusqu'à la fin. Merci. Na bino pe batu bobenga kibiso. Merci na yo tindeki moi 50. Poto tambola ba petit ba kende. Merci ndeko nanga. Yo oyo tisi koyo zo boule kaka. Telo ba pele tikikinoa. Po abinanga uzaka mwana mboka oyekola nde lingala. Sala boye de batu musu bazanga na ba mamba ofinganga. Ah mama Pierrette. Et Tumba ya Congo, c'est les faits alité. Et Tumba ya Congo, c'est les faits alité. Oh et Tumba oh yo, c'est les faits alité. Bande konanga. Bon monnaie au drapeau ya Congo. Bache étoile. Toza étoile na biso oyo po ezongengisa. Bleu o bozo monango ezali ebele. Et sa richesse de Congo et une étoile brillante du matin, étoile brillante était le maca pour nous éclairer Congo. Blé oh c'est notre richesse Congo. Le temps bon mon arabiloko est significatif. Jaune oh bozomona oh monde bache jaune. Jaune est la consolation. Le Congolais a consolé le monde entier. Congolais a fait ça kimia na mokili mobimba. Mais na tour à Congolais pour pas faire de ce kimia muto atoni kita pas so consoler. Tala bazo pesa biso ka makila. Tango nyonso balelisaka Congolais rouge au bomoni. C'est significatif. De biso ngambo na ngambo na richesse la biso na pole auto za kanango bato bazo kufela yango bazo zo yango mais congolais azuka rouge yango biso tolobaki tellement mboka na biso bain de sang ezali fo congolais nyoso pe na kati na yazaka na ngola parce que sans makila o tokolonga te sans makila oyo tokolonga te ndeko langa richesse ba opesa bisote to tika la kaba to kolelaka or toza riche le tout est à la Congo le guerrier boza la Congo bokoko bunde tumba ba guerrier bazali de Congo bako sakana ngote et puis congolais ko kufanzala ta mukomote congolais ko kemandete congolais bako somba yetende ba somba bisolelo yango moni biso ba congolais conscient biso batoto zui bomoto tolobaki pona Congo ezui likambo na botote branche ba pesi biso l'océan du Congo la chaîne de la libération ezui eza contre-attaque oche libaya tolambelia oche
tozo sensibiliser, tozo mobiliser, tozo conscientiser, tozo sala éveil patriotique. Tozo tia litono na nzete po babenga yango malamu. Tozo sala mosala Jean-Baptiste. Ici, tozo yebisa na bato que l'air est grave. Bongama. Keba. To bengo race de vipères. Awa, toza ba sinzili. Tozo yebisa na bato que alerte, alerte. L'air est grave au côté na ebomai. Elouloué, elouloué, zaye bomaye, yokagame toko bomayo. Tolobi Robert wa obimate. Moïse Nyarunga bo Museveni ba rien bango tout. Awa toyoka bango te. Parce que biso ba kombo la biso yebana. Ba kombo la biso yebana. So côté la Congolais bi ko Congolais. So ba peso Congo biom, so ba bilando oyeba mu Congo. Nlandu oyebi mukongo ntimba oyebi ke oyo bamba pasi mais so bayebi si yo nyaro o comprendre te ke ça yebi so te po congolais ça bongo te congolais kombo na ye eyebani mboyo lianza ntambwe mbo mpia biso ba congolais toyebani ntumba toyebani kasongo eze pa baluba eza pe pa epa ya bato bandundu kuna bapende mais ba prononciation koyoka comprendre que oyo ya baluba oyo ya bapende tozo telema ferme fidèle bapingane longa bana kimbangu dia ntungunya tozonga lisusa pa mama soso kola ko solola tozwa oya ya kinango to mélanger na o toza nango epesa forme po bato basi bameli masanga ya kana esili siko vrai boisson ezoya elongolo na bolema epesa pole yango tolobaki à tout moment tozo visiter Rwanda na molimo pe na nzoto bango babaye ba obanga te mais tolobaki avant etumba ya Congo spiritualité fait kombola na esala musala biso totika kite kotalisa bino na molimo bato la bolema bande ko chola ko seka moibi melelo ambassade à Rwanda drapeau à Rwandaise tende kolanga biso toye na chaîne à libération mana nanga na kunjana nanga États-Unis d'Amérique équipe pour la te prompt rétablissement yo koko bela kate yo faut za la makasi pour sa bendele ya océan enge bendele telemi bo tango océan ko beta mbela yo ko telema mais un problème te combattre au Kenango lobby deuxième épisode Jiffé deuxième épisode Ndele quatrième épisode Tina Souka to longo la Rwanda Karega ba ebiso bo Kenya na Brazzaville bolongo la po bo ebike a mobuleza te biso to sala fantaisie na bato bazo ebisa bino bongo baza biso to monyo to yelelo to ye to expliquer ma pinga biso to zara ba bimbo to kimi mais lelo to expliquer ba to esi bango bandeko ba kufeza ya bino te kabuya chabilili na bozongi nanga ba mapinga ba protéger ba yebisa mutu wana ni kabuya ba bini kebo meme général nani yebisi bango kenga na général ayebisa ye malembo meme général kabuya kuta kamwe o mère ba lobani na biyoka la matoyi est-ce nga na général tala makambo ya Kongo ndeko nanga milimo ekoloba nzamba kopesa yo bakombo o bisika tu yo kokende akolatisa yo elamba couleur na ye nyonso akopesa yo tolobaki tozala mapinga nelonga bozo yoka te tolobaki ntango eza ya kobunda ntango eza to libere Congo ntango eza affrontement tobima ese bosi bomona Karega kima babetaka biso masasi
babetaka biso balacrymogène tokei tokomaka te mais lelo botali bilili bana mboka bapumbwe bakota kuna molimo ezosala bamapinga bazoyoka alinga ya na vulu bato telemi toyebisa yo ozokufa te soki yo okufi te bongo bao bakufi na este mokonzi alobi mwana mwasi awuti mwana mwasi awuti wapi batali bola forme nanga nazaka lokola mikiliste ya papa Mikael nde bayiba oyo badiaspora ok mwana kini ndeko nanga eza etumba nga na yo tozobundela nation nga na yo tozobundela nation aujourd'hui nos policiers ont compris quelque chose baye na bajip basali nini bapeti bapelisi moto tolobi na bango tokoti na kati na bango un rwandais baoyo bazalaki mwa likolo lokola babombaki bango ye alobi akita mapinga alobi ne soki otelemi wana bayo bamba mabanga toprotege bino zonga yokanisa eloko bango baye baosala baje biso mamoto pusani agangeli ya bizonga kuna bamuka bino awa toyebi mapinga na biso ezocomprendre munyarwanda ala pakati mbango toyebisi bango ndako eza ya rubero totumbango eza ya congolais te malgré bolongoli badrapeau bolongoli bilola bato baza fantaisie wana toyokango te toyebisi bango lobi toya lobo kula tokoya lobo kula tokoya tokolembisa bino mapinga ti tokota na kati il faut toyeba baarme baye nango na kati totumba bango na kati. Alors mes frères et sœurs congolais, c'est le temps de venger notre pays. Ndeko yebisi nga naloba français bien te français ya mnoko nanga te maintenant c'est l'effort ah ndeko nanga bacha ebele ko ba osenga babi mama osia lobaka ta bilingue to landa linga na biso bakomaka wana miso bali yozaka so ebandeni moye pe na yebezati yango moni ermo na omekola kaka na bilo bato mayele oleki wanya yo lake naloba mo français mkemke ah mama nanga Célestine na France ah bon ça moi mke JKM naloba moi bien au bilo bato e moi français au bilo mo vande ko biso classe mo bulo eto bundela ka ko de bandeko ba olanda ezu nde basengi zaka mwa bila mais ngana nde mouta ane ya matadi natangi na matadi ah monsieur équatorien dans la puissance et divinité nzambala boza guerrière il faut kende na Congo central okende zo nguye milimo kuna nde bisika chefferie ya milimo ezali bota makuna obima na ngenga milimo mezala équatorienne po banga kate hein ba isobolo basanku so ba ilema ba omaki mo mbende mona poto quelle grâce abila nga siko kende ko kuta nanga e pa baluba pose force ana ngolu na kota sikoyo na baka dia na kei kuna na bako dianga talanga na zoye kuna na vai na mbujima chefferie mba moko cela veut dire qu'on est des Congolais nzamba zolinga to kota kabiloko wana toke babena kanyoka ozo tambola parce que balobi ozwa bokoko na yo olata yango na nzoto po ba ko libérer patrie na yo ndeko langa tango yo ozolaela nani ndeko langa ndenge bomoni bango batiki ndaku wana ils ont eu peur parce que biso ba congolais tolobi ba tokola lisa bango pongiti balongoli ba drapeau bisala salo babanda ko sala bakase biso to kosa bakase to kosa biso to kosa to kokuta na mama soso to kosa to koyeba histoire ya mboka to kosa biso to kosa tolobaki etumba ya Congo ya molimo na nzoto. Dieu le créateur m'a envoyé afin que les brebis aient la vie en abondance. Pour la République démocratique du Congo, on veut la paix, on va faire la guerre. Opération Jeanne d'Arc, opération Sauvons notre pays et l'Afrique tout entière. Parce que Folfano a été révélé spirituellement
alobi l'Afrique est la forme des revolvers dont les gâchettes se trouvent au Zaïre de Mobutu. Zaïre est sauvé toute l'Afrique. Mais vous les Africains collaborez. Attention. Boko Kwea. Karega Kokata la Brazzaville. Sassou, toi tu es le fils de Mobutu. Tu connais quand même l'histoire du Congo. Comment Karega Kokota pas na bombami? Parce que Bozaka na soif à pouvoir tilelo. Karega okufawa. Ndakuwane kotumbama. Tozwa plan nango malembe. Biso ba Congolais. C'est notre droit. Yako bundela mabele. Yako bundela patrie. Bo violer. Bo bomi. Biso petou rekoki. Alors nazo senga la bande koranga. Tozo kendaka bokila. Tozo zonga. Mais bozo mona quand même étape en étape. Ils ont changé. Na molimo pe lanzoto. Lelo bomoni ambassade à Rwanda. Et comme pilili. Bato balite bobo mamoto te. Bobo mamoto te bo sangisa misolo bande kolanga bobo mamoto te. Bo sangisa misolo nde kolanga s'il vous plaît. Yo muto benginga ofinga likola bokechu nde kona kolando te. Makambo ya loka sokoko na lia panga nete. Ya bokechu pe na lia te. Explication nga sokoko ki mabe nde kotika nga kimia nde. Nalingi na loba na ikobanga mingi oh. Nalingi na loba na bona koma Ivebuya oh. Nalingi na loba na bona koma Luara otumoli ngambe oh. Oseya sala ninyo na sengi nde la paix. Tobunde la Congo. Oyeza na meliyo nde konga na uti front. Nde konanga na kei. Na tozo neutraliser mapinga po ete tokota tobunde tumbande kokela ngapi. Okay na ngawa pinde ko nga na problème na ngai. Nga na ndela likambo na onde kola. Ba mbongo bino bolia kayo mona ko seya. Diko seya zanda ye poto libérer Congo. Kokotsa nga na distraction na te. Na pene pe na mosiko seya zate ba majawa. Assalamu alaikum le ba mizimana. Bon rétablissement. Na kia kutela na voyage ya Laura Sokoko. Na kei kokuta na kala Laura Sokoko wapi. Moyibo ya Laura Sokoko. Escroc ya Laura Sokoko. Na kei kokuta na e wapi. Tango biso toko bundela Rwanda ya Laura Sokoko apesa ka kombi. Tango biso toko kitaka terre ya Laura Sokoko apesa ka kombi. Na kuta ne wapi na bia Laura Sokoko po bokechu mtabwaka ye. Ngana bia Laura Sokoko misenya sa bwaka ina vina. Bo luka balboma 1900. Nanya bwaka ya Laura Sokoko. Bobele bokechu abimisi ya za marque déposé bokechu boke na nga wapi. Ndeko loué ou de près na kolanda o te poza kolabo tuchi. Na ko selo pe publicité te na tanga pe kombo la ote. Nga nazo tanga nde kombo. Ya batoyo toko boma. Mais na tanga kombo na oto a Congolais malheureux. Si tu es un étranger, tu périras. Si tu es Congolais, tu te tues toi-même. Parce qu'il y a tant il faut te bounder la nation. Ngana uti ko pesa bino makambo awa. Na lobi ya tant de épisodes. Makambo ngana uti koyoka. Na ko bimisa ngo lelo te lobi to lobo kula la ko sela bino ngo to ko analyser po bomona. Ndeko nanga batu ba ko sabiso ba sela biso ba fantasia ba Moïse Katumbi. Les politiciens congolais sont en train de nous jouer. Ba jouer na kati la biso. Ba olia la ngana oto olia te. Olia to bunda ponga na opeto olia mbongo. Yo komisuko ya kolobalanga ngana éclaircir ta opinion. Na lobi bokechu azalaki musicien. Ndeko nanga vrai ou faux que bokechu azalaki musicien. Vrai ou faux que bokechu ya poto na musique na ye. C'est quoi qui nanga opinion ko ngata wala peto sele sous débat. Mabela ngana lobi ni. Na éclaircir ta opinion. Na lobi bokechu il a été musicien. Bokechu premier na Sweden na ye. Abanda ko beta la lingwa. Mboyo auta wapi? Mboyo abeta ka quartier la te. Auta wapi? Bazaki bango mi balena Sakina. Ba uta wapi? Si bab danseuse ya bokechu. Abanda ko bina ke pa na ende ba komi kuna na bokese misusu. Confiance wa mboyo wapi. Eba bokechu te. Pande ko zanga problème na ngalani. Na lobi bokechu aza musicien.
ayaka mpoto bamemaka bango tampaka langa ngo banaye ko yepa fe olopela bosali kombola o amemaka babokecho bokecho akimi na mpoto to surtout ki bokecho akomi combattant wana nga ni prêt ni de loi kokomaka combattant to ko kaka banza bokecho to koseka bango na bakabila boyekenga yo ebaki ya Laura Sokoko bosoko ebaki ya Laura Sokoko la biso image oyo lança ya Laura Sokoko soki yo ebaki ya Laura Sokoko loko bokecho moyibi tondimi iyo bokecho lembonga ya Sokoko iyo mbonga komba iyo kasi yo lakisanga ka film moko oyo lança ya Sokoko soki ya Sokoko aza marque déposer bokecho o ele mal bango mibale ba ko wena na bayibi place bakutani ya sengi bokecho service bokecho a refusé aboko teka mboka bandeko yango mais yo ba pesa yo mbongo pour okosa batu destination hein batu babimi pour la marche yo détruit bango pour les $10,000 boni boyeko ya bino nde elengi bokatela biso courante boyaka la bango te c'est quoi problème ezawa nga na weli binoni bokecha kabelanga ta kubanga te bila boso bokata bokecha tanga kombolanga ne tumba nyoso na salaka se atanga bakoma batu mususu bila boso bokata sali video moko abi oseya kula bazoluka ye nkana na ngaza grapti baluka ngati bakanga ngati makabekomelanga boso boko seya salanga video bonga la ke kote la boseya la kote la tama mungala te boso boka pe oseya ngana zo nyoko mangala kishasa bokechu boso boka salanga video ata mukomoka tanga kombolanga na éclaircir nango opinion ponga na zama makongo la za la problème te nga na côté la bokechu te c'est bokechu sali mabena ko pupola yawa comme manga na ba distraction te nga na uti ko bunde tumba yo be nga peza ka po fia nga ka bokechu premier pe na sali bokechu le côté yo so ka bokechu tangi video nango be commander eso bango ba yebinga nga na uti ba uti ko kanga na keleki ba yo kanga lisula uti kula ya nga uti prison makala likola nga yo ki bokechu lo bela o ka ba bokechu lo bake urgent maman seya kula so bunda atala bokila lokondo oyoka ya lobango bonga pe bokecho asale loko ngala yeko lobela bokecho na lobindo eza véridique la bibo longo la kuna eza distraction bokecho était musicien bokecho ina mpoto akimi abwaki ngunda ayeko koma combattant akoti na bakambula papa nganda basale ba makamba bango ndenge bebaki aleki bwe bokecho yeko bimisa ya Sokoko soki yo za la vidéo ke yo lancé ya Sokoko na 1965 na 1976 na 1980 kasi lakisa biso en total moto abimisi ya Laura Sokoko bokecho ya Laura Sokoko biso se peut te koloba ya Laura Sokoko mais ok ya Laura Sokoko azaki demo pembe na bokecho mais bokecho mayele akabele bokecho alobi ndiko na zongezo biloko pardon biso etumba la rwanda mabele ya bakoko biso tolobi toko bangelo kote mabele ya kimbangwe biso tolobi toko bangelo kote mabele ya bakoko biso tolobi toko bangelo kote tobundela Kongo ndeko nanga tobundela nde mabele soko boni ko kabelanga kwanga na ote ko lukelanga problème te na pe na posa nango te papa Michael azali équipe pour la azali yanga mokonza azali papa Alfred na mama Clarisse bali mama Pasteur azali mama nanga ote ko beanga na États-Unis d'Amérique musika kuna landa komba nana bandeko pe ba osipe na komba nanga bakosunga poto tambola ndeko nanga ayo pesa biso te to bimite ndeko nanga to bimi na biso te to kele na transform kabo biso kele na transfert à mutu to matin na bisa bato to kele transfert bato basunga biso to kele ba petit ba komi na ambassade basali to tika biloko tozo sala ndeko nanga to tika ko inana to tika ko bomana lobi biso to rosa na terrain lobi biso to bundela Congo ndeko nanga tika ko sala biloko zo sala soko za envoyer ya diable taille comme yokokufa taille comme yokokufa ngala bandeko nanga ba mapinga nelonga toyebani te ndeko nanga komba nde kutinga na bango komba ngai na bana na bilaka toyebani te komba ekuti biso ngala bana kimbangu ya ntungu nya toyebani te komba ndeko nanga partout baso be ngana so kota memoli moso ekoti lobi te tono mais tozo tambo papa ntino nakenda nakota mama yambanga nalia ayambanga lokwa mutilo sote to komi to sole loko to kosala na kepa ba chef coutumier na lekana to kepa bangunza to
tozo kota na se ya mai na sola na papa Ngbanda pour la makamamboka mama Candido keka yebi biso tozo bundela Congo ndeko nanga papa Ngbanda yebi ngai te bangunza na papa nani ba yebi ngai te me baso be nga papa monike komba na nga eza noble mwana ya Congo soka tenga mite azana likambo na ye na yoki na molimo na sosoli na koloba bobele bosolo o eza chaîne de libération au seigneur de la presse et balebo ya mbindo ndeko langa soki yo yini bokechu yine na makambo na bilo mbale boza kuna boboma na bokechu me pona nga bokechu na likambo ya Laurent Sokoko amba boko pembe ndeko na lobate bokechu afuli ya Laurent Sokoko ya Laurent Sokoko alingaka yebana balobi po yebana efoleka par bokechu bongo poni balobaki yote bongo bokechu adamela mabeza yo kutu ndeko ko loba nanga ta ko loba ke ba moseya ozo kauka la bokechu ndeko la tindela ata $50 okatala te ona peut-être na ngana yo ka opon kana nanga za mote ya mabe kana nanga za mote ya mabe alinga ngai te alingi kombala biso te me yo finga ngana likambo na ko loba ka pole na sote wana na suki si banda lelo bofinga boloba la koloba te pour éclaircir opinion naza avocat bokechu te bokechu atindela nga 10 fois na ete bokechu apesa nga kpanga nete tina obundaka komba bokechu atanga akombola nga te donc je rien à voir avec bokechu alors ça la combat na ye itali il est artiste et musicien soka coûter na marque déposer foulier mutala pa foulier pa c'est là hein bino bolinga ba fali ta mais boke libanga fali bo pesa ba $10,000 poni bo pesa biso na Congo te bo bokechu ali ate bokechu la fali différence ezali bango tube ba mission bako yemba benze mboti ya becha binisi bino mbonda swede te ba uti na baba no deote mimi mongo akufa te mabele lisu yo atiki biso te bashiga bango na bayaki te pe ba beti biloko bango balembongo ya bango oboya bango baka loka le limba te problème siko to weli ni yo ko ka pasi ndeni aka bongo te ndeko nanga problème ngoni meka musique yandi makamto sutuke Kofi asala pe bato ebele bafinga moyibi ayiba babiloko achaka babaga bila bofinga bango ka bon de côté ba mission sauton mais problème des ali bokecho azu conscience abi musique ebetate apekta boya musique pourquoi parce que tala sko to l'ambassadeur roi to bundela ba mission congolais ese ba jibe ba wera ba fali ba faire ba sangi là pour ba soutenir ata biso combat la ndenga skit ba kopesa biso pe mbongo Baïbo qui les boit attaquer pour que soit indépendance. Ndeko langai. Basolo ben indépendance ya lumumba ezaki précoce. Mais mikanda lango ezate. Ndeko langai loko ni soto ebisao. To sensibiliser lo lengeni. To tali solo lengeni. Babi mikanda lango emonana te. Superficie ya Congo ba bomba mususu. Baye balingi ba balkaniser yo. Batu batelemi pour les tumba yo lingo déstabiliser biso to tika un épisode satanique ya Laurent Sokoko. To tika un épisode mafiose ya Laurent Sokoko traître de Kabila. Alingara kota na kana biso échoué. Mais biso ko tout triompher parce que ceux qui le loba kanga kile timutolo kwa bokechu bazoye mais quand même ils appellent monoko moko makaso ekei Judas Iscariote moto pa lo bakabonga te moto betele maboko te ponanga bakambana ezati Congo bande ko la biso na lakisa bino lobi batelemi ndeko langa nasali bino ninyonga nasali bino ninyo to bundela nde Congo Congo ezozwa lisekwa distraction ezati bande konanga naye kosenga to boma moto te aliro to kenango aliro peuple azanango ndeko nanga to boma moto te peu importe divergence lokola bite ezali to sauver Congo mais ngana koya ko talisa bino comment nos ennemis baosa la biso parce que na source parce que batu pe baolinga basombanga tango baolinga basombanga il faut balakisanga bolumbu ya batu nanga pona baebanga donc nazoyeba vérité par rapport à batu pe bazolinga bazwanga ce qu'on vérité wana c'est grâce à Dieu oyo nga na koya ko ebisa bla maman missionnaire que Dieu vous bénisse ah ba maman nanga maman Odette nzamba za la vie maman na jolie merci encore une fois merci nzamba za la vie parce que na yeba kelo la seule otanga bakombo la bino na linga na lela e mona tanga bilote na loba kabino atata to bendela milimu ya donc il a soyoka chair de poule
naomona bon grandeur ya Nzambe ka yango wana naloba kaka mon maître ayebi nga na kombolanga nga pe na yebi yango na okumisa ye parce que alobi bato moko baza po basonga biso lelo bomoni bana to neutraliser mabele tozo sala musala wana bandeko langa eza passe. Là je vous dis la vérité, rien que la vérité. Musala to sala so to linga une nation te. Et puis ceux qui peut ozaki la force à divinité te. Ndeko langa mebi so peut to leba kanyaka. C'est difficile. Na oye bisabino vérité, c'est difficile. C'est difficile à temps to yebisa nga yo kombele ça non. To souffrir. Toi na bisika kolala te. Maintenant na moni maman atini mambongo mo abi deso zala bien. Atini mambongo moko abi kabuyo zala bien. Atini mambongo moko abi olgo zala bien. Atini mambongo moko abi Genia zala bien. Atini mambongo moko alobi Florence zala bien. Atini mambongo moko alobi Dalida zala bien. Atini mambongo moko abi Dina zala bien. Ah bandeko langa kilame plus 49 pour na komifa pekalo. E bongo muta bongo bisika nyoso mama zoleka ka Julie na bana. Ni pambole zala te. Kabuya tanga tindeli moi Julie loko te yango moni tozo senga na Nzambe mama Samuel asunga po bino bosunga ba Des bosunga ba Florence bosunga bosoli pongo wana kaka pegio Nzambe azali bandeko na ngai to néglige Nzambe te maloba Nzambe ezokokisama oya koboya ako regretter lobby toza na terrain lobo kula toza na terrain mais tozo senga na bilobi bundeli potokota lelo bokota la bilili bota la musala bandeko la bilo bazo sala bo encourager biso bo finga tendeko na c'est difficile olali nzala mokomi place moko lobi na affronter mapinga et pour convaincre ba mapinga ndeko nanga so ba pesa au langage facilité au convaincre aujourd'hui nos policiers ba yo qui passent na mitema parce que ba yé ba limba boaka lacrymogène to koti na kati la bango to bando poser bango ba question chef azala ki wana a ki pose leta fungola ke to kota parce que moteme sali e passe. Na bandi explication na kati na bango na talisi bango abi boutika bango mais asa muta ko protéger tant ba petit ba eto sidele bango ba bandi eto lo di bosu armée congolaise comprendre l'armée na biso comprendre que il faut ba congolais ba telema. Nous avons le droit qu'on sensibiliser, qu'on mobiliser. Manque à moyens. Yango la zo senga la bino. Bo soutenir biso. Lobby to robi mebele. Yo tinda ki tende kolanga. Tinda bandeko basana ba performer. Moins 200 ba petit ba bimakaka. Essentiel ba monake congolais à lembi. Mais ce qui botindi ebele ba o ba kepe parler du peuple. Pe ba kena Rwanda tchale susu moto ekolela tozo talisa na bino ke toza na biso na ba moyen te mais makasi ya kobondesa ndeko na ngai conseil gratuit tika na ko finga ndeko langa encourager nos peuples ya est ba ngwana baki biso to ke na capitale bo sunga biso to cha fe na kati ya capitale soki to che fe na kati ya capitale bandeko la biso nyoso so po oye salami lelo Kagame yokia to sala kalabiso mais laisse-moi vous dire étape à lelo bomona silence des morts ambassadeur Rwanda Karega aki bango tout ba drapeau cette fois beto ke kotumba to baki to ke kozikisa akotimi to kala bango bakimi ville wai ba soldat ba sopani bomona bango mais to lobby na bango maloba bana mibali bali ba kota na kati ba Lumumba ba Brino ndeko langa o finga kaka o lo encourager lobby le soto aux la terrain lobby le soto robima poto ebi ya lobby
poto chubana chubana. Que Dieu nous bénisse. Minga kolobezati. Et c'est na motema parce que Christ nous a révélé des choses et ça c'est l'accomplissement. Alors quand mutu nzambe ndako comprendre. Mutu nyama c'est difficile. Donc il faut ka babeta ka na film. Mutu pe o yaza disciple, aza attaché na parole de Dieu ndako comprendre chaîne de libération. Matondo ingeta la bana mvuluzi, les patries ou la mort nous vaincrons. Olimbisima moke na lokota. Le patrie ou la mort, nous sommes les foudrières pour aider notre nation. Tozaka la maloba, il y a Thomas Sankara, biso tozo tambola pour nous libérer Congo. Et l'Afrique sera sauvée. Et le Congo sera sauvé. Et Kagame tu mourras bien. Si tu veux pas libérer Congo. Merci la Kabouya, l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Dieu de Talotake Tumba. Ah Kabouya, que Dieu vous bénisse. Merci. Na Moïse Ngombi, ministre électrique. Merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokondi Parabe Misobanga et prompt rétablissement. Mamour Lompinga, propre rétablissement nayo. Et Florence Matondo Midoba pour remettre Angola no bondi à Botard de Bono et la RBC comme la bino. Bande Gola biso na Brazzaville. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bobenge Beleta autozaki na ambassade à Rwanda. Bolobito Hollande en direct. Maman Seya Bobunda Bopanza. Merci na bino bozaki na Ponto. Merci na bino Bolobi Etumba Oyo. Tozonga simate kasozonga simate soki bile bitinde biso moi misolo bondi ya botar de bonoité na bino be bande ko na biso na Brazzaville tosaka bongo de tosaka bongo non tosaka bongo. Merci encore une fois na bino na États-Unis d'Amérique na Corée du Sud na plus 90 merci na plus 27 wana moni Gilompinga père double na na Lompinga gi merveille kitoko famille Lompinga partout où vous êtes je vous salue na moni la Katangaise azali nik na akene la Chabienne, hein? On a océan de la presse congolaise, le number one, Juka Amaya, océan de la presse congolaise en France. Vraiment, mon ami de tous les temps, tu ne le sois. Je vous salue. Daniel Ngenda, hein? Vraiment, hein? Maman Jovi, Maman Pasteur, Tozana Posa Bino, Papa Alfred, Maman Clarisse, Tozana Posa Yanga Mokonzi d'Angleterre, Papa Michael, Maman Célestine en France, Tozana Posa Bino, tout au Bosobondela. Nalobani, vous êtes tellement nombreux. Je vous kiffe. Notre pays sera sauvé. Kaka Sokoloki. Ingeta, le patrie ou la mort.